Dans Perpétuité TV, mbote na bino nyonso balandi nyonso ya Perpétuité TV. Merci na kopesa ngai ndela kokota na ba etando na bino sans pourtant na senga bino ndela. Merci na abonné nyonso, merci na ba madame nyonso balinganga. Madame Fallon, Madame Charlotte, Madame Clémence. Merci na batu nyonso ba soutenir Perpétuité TV. Merci na bino. Asante, thank you, merci na bino nyonso. Ezaka pona soutien na bino, ezaka kana bolingo na bino yangona ipe biso makasi. Tozo makasi, tozo lembate, to yaka kaka to ko betela bino, to ko kabolaka. Mukio toza nango na bino pe tozora o bino boza nango. Merci na batu nyonso bazo commenter. Merci na batu nyonso bazo benga. Nalinga bino, ipa nyonso boza. Je vous aime. Je vous fais de gros bisous. Et vous allez bien na ba foyer na bino, vous allez bien na ndaku na bino et bo battre na mabala na bino na linga bino mingi. Et merci na bato nyonso pe bazo aimer page Facebook na biso les conseils du soir. Merci na bino. Merci na ba partager ba vidéo na biso. Merci na bino. Lelo toye na masolo ya Perpétuité. Masolo ya Perpétuité zanine. Et merci aussi à ya mami. Yama, merci à toi, merci pour tout, merci pour tes conseils. Merci beaucoup. Et ça m'a solo à Perpétuité. Na ile solo ko ezo la passe malgré na auto seka. Ezo la passe, ezo la bien té. Mais na limite partager on a na ilongo na bino pour que to meka un peu cause la solution sur problème en parce que les problème o ezo vraiment ezo ebelé et c'est belé. Ils ont ndeko moko muasi awa na États-Unis ayambi maman naye abesaki maman naye na kisasa aya afa naye awa na États-Unis. Ndeko wana aza na zemi aza na mwana moko et puis aza na zemi tellement que aza na zemi asengi que maman naye aya alipeki mobali naye aza besoin ya mutu moko ya kosunganga. Bon ça va to bengisa maman ya ndeko wana arumili awa na poto donc yena maman naye bakabona ça fait baton ebele penza ebele ayaki ya mwana moke ya koli et puis nza masungi ya bali abali maman azalaki na Congo et puis na ndenge aboti mwana liboso maman azalaki na Congo tant komi na kobota mibale asengi ke ndeko mobali naye asunga ye maman naye aya nzambe pe lokola la raté nzamba sali maman ya ndeko muasi wana aye boyo kali solo bandeko na ngai aye bazova na mwana bango na mwana na ye pardon bazova na ndaku bafandaka très bien maman azoko s'occuper na koko na ye na lokola mwana na azalaki na zemi alingi te pe bando sa suste ya koma kofanda ndaku alingi te po docteur apekisaki ye azalaki na mwa compression mike na mwa zemi yango esalaki afanda ndaku maman lokola yaki azalaki pe mwa makasi makoma kosala nyonso kobongisa tout ça maman azalaki na mwina Congo ndako bakombelaka chaque jour kobongisa simba ah donc na mbeki na bandako mosusu ko tosala ata une semaine ata un mois bakombola yango te po bapaya bayaka na bango te mutakota susu boza na bana te mutakota na ye te kaka deux personnes bazokota bazobima donc ya bato mosusu bakombolaka ndako aka un mois so na kosi boyebisinga na sa ba commentaire donc eza bon maman bandoko bongisa tout ça et kosala que maman comme remarqué moi na ye a comment changer mon comportement mike ko maman soka simboy maman soka ya sidiki maman soka bongisi boy maman soka ko bongisa boy ndeni eloko ezaka awa donc akomi na baton moko boye za bien TV za bien maman na ye akoza ay mo boy ata mai na ye moko hôtel makezwa oui c'est vrai c'est mes maladies c'est mes maladies mai na ye moko hôtel makezwa mais akoma ko comme ça mal ko boy ma pesa mai ayi puis na singo mai donc ba comportement mo boye on dirait maman na kuma ko yesi mo domestique na ye boy maman na ne ko kipango te avec aye osalisa mwana na ye et puis c'est normal aza mwana na ye yaza maman na ye il faut mo ba caprice mo boya ya ki mwana ki maman il faut ezala maman banda comprendre
Et que ça battant mon ndeko wana muasi akomi ka kofana na chambre. Akofata mtu journée na chambre au matin et puis kanga mwana ye na kata chambre soka ngelo ni za kike atika ake pa koko na ye ko pesa biloko bote. Maman naye akona ma biloko bo abenga mwana. Mwana nga kolia biloko te. Akolia te dota pesa ke biloko. Kasi biloko ni mwana na yo falia. Akoyebisa te yo biloko lamba te bina sasa kona biloko boye bi yango te. Biloko boye bi yango te boye na boye. Au moins bo vandi na salon. Maman wana vandi, mobali na fandi. Na mwana na ye maman wana. Esa maman ebiki maman ebiki na likio na kitoko. Nga za mwasi kitoko. Yo tata ngo za kisho za kitoko kwa ngate. Na mwasi kitoko mwasi kitoko ngo soki ozana ngo. Seke uti pa na ngai pongani na bota. Donc ko boya mo bo bien te. Alors mobali na bana osepela na ngote. Et après mobali na yo ça mais Clémentine makambo na ko mono ndio bablo mo sala. Malgré maman za mukolo moni akolo bati peta maman na yo mais nga penda na osipela na ngosute et comme ko genenga mobala yebisi mosina et comme ko genonde na maman na nga muko ye muko tu mukonta so ko yima mate so ko yima ni yego sa za maman na luko mo so ko mobala luko mo zo yima mate c'est que aso sipela na mobala yeko tika mona mo so na yeko multiplier makambo mabe abani suko ko nyoko na maman na ye. Maman na yake zolo na frigo lamba po ya olamba te soka yoki nzala abimi azumu wana ye atia na mutuka bakena mando bakena nini balie kuna bazongi kwa na meki basamisa mulite mobali so za bezalia tamsa ko luka koti na kuisana biloko na ye moko ubi akena akeso mabiloko ni banda ya lie ba kosamisa ote maman na mona lambi biloko muto simba te apaka mobala ya mwana na ye atie biloko eko sa je mo boy alami biloko atia biloko na mesa mobala mwana ya lia boy mwana na ya azwa biloko wana ke bwaka na fulu ngo melanga mobali ngo tela ye poison ngana tia mobali no poison nga mama na tia mobali no poison kuto ngo tia mobali na nga poison d'ailleurs kuto l'église ba yebisa kinga kendengo yebo ko gumela na wato ko kufa na na kukufa na ngai siku na kukufa na ngai nani akotika ya libanga mtu te me yo zo kufa no kala mingi te zo kufa no kala mingi te mama wana esalaka ipasi mwana yo mwana nga na boti okene koloba na nga bongo po mongeza nini oyo atiti na yo eshanja nga za mama yo za mwana soki dika mama bezali yebisa nga mama na yo tantine wana ba comportement na ye eshanja ki totalement et comment qui soit na ba discussion alors maman na ko su ko supporter te ko fana na ndaku wana ko su ko supporter te et ko sa jour mususu ndeko mwasi wana ba bimina mama fallait que na hôpital akina hôpital moi pas tika maman ndeko za kite abimina mama na kata mutuka ndeka totambola bongo loka ba no sola te moi ponge yibi na mutuka kamata atiki maman na kata mutuka kangeli akoti mama tikali wana tanga yeko lamuka ata abona mutuka mutate amonika ba pake mutuka awa na kobuna na kufungula mutuka pe loka mama mukola yebite kufungula nzamba yeko sunga ayeko resi kufungula abimi atene kali banda wana azeli bonte ba sisa ki babimi alobata ni excuse ni à se justifier tati akoti na mutuka mama na koti na mutuka akangi mutuka ke na poko mobali na ye ayebisi mobali mwana benga na koka sute mwana nga na yebite eloko nini ezozwaye tuvandaki bien ba moko kaka moto a changer tout nena nsuki dikamini na sali ye nga na za mama na boti ndingi eloko nini akomi ko se comporter boy mwana réponse na nga ko tunena na message na nga na yote nga na message na nga na yote nga na kula na nga pasi yo zate yo ko na tsaka nga na kuna na poto bizali na nga za nango eza oyo za nango te donc nga na message na nga na yote na kofa na yote nga afana ki na kisasa obenga mbangu lobi mama yaka ya kufa nanga awa po nazobota koko na muso azoya lelo komo bisanga ki yo kufa nanga te siko ozo sanga na kisasa so kufa nanga te siko sanga na kisasa o lukanja na ndenge moko kendele lukanja na nga na mo kendele nini yo muto benga sakinga yo pe muto fo ozongisanga lukanja na ndenge moko kendele mobali asepeke na comportement mwasi na ete akosumaka mwana te abengi pasteur na bango
pasteur na bango, pasteur na bango afandisi bango. Parce maman ndeko muasi likambo nini a expliqué, maman a expliqué. Pasteur moi tellement que maman ezo comme belé habite maman ya ko kifana ndaku nanga. Pasteur azu maman ba comme kifana ndaku ya akomi fana ndaku ya pasteur. Tellement que ba aide za ki sauter et puis tala asa pende kwa mutu te. Kaka pasteur mutazu azu ya kifana ye. Maman na komeka kozanga bloc ebele sali ke fala ka abana musala aluka musala kama maman mukolo. Maman bakilu kele musala asape na mutuka te ayipe okumba te bato amawaka ne bazozwaka ye oya zwe na tongo oya zongisi je m'excuse oya kena ebo oya sali nebo bato amawane mutu bazozwaka ye bato amawane bazongisa pendant que mwana na ye oya bengisaki ye afandi na ndaku. Moi pasteur wana kofana 1 mois 2 mois 3 mois moi pasteur pe abayi abandi kofinga mama wana mwana yo moko asundola yo za ndoki kakutana yake na butina lo chozo finanga kingo za ndoki boy na boy mama wana mal à l'aise abesuri bongo bozo sana ke sasa place na zalaki po awa parce que na kovanda mutu abengisa nga alinga sosute nafana pe awa mosa pasteur pa linga te moi sa pasteur na mwana mama wana basali association soki pasteur azate mwana wana ye na ndaku babanda kofinga mama wana bakomisaka lokwa boy na ndaka mama pasteur ndaka pasteur pa pasteur soki azate mama na kopese musala kosalisa misala kosokose bina bilema tokona kosuka na landre naye kosokose bina na maboko kaka soki ameki akobengana na ndako wana esika okende te bandeko basi maman aboti yo 9 mois je pense que même si oza na zemi bongo ozoyeba pasi ya ndenge osobota bongo oyebi pasi ya kobota oyebi ke kobota ezaka pasi eya bato ebele kutu bakufa na kobota akebota aboti te akufi ye na mwana baki eya bato mosusu mpe ntango ayoki kazwi zemi alongoli aboya bota poke aboyi nzoto na ye se déforme parce que après kobota banzoto mosusu echangeaka mais mama wana aboti yo mama ataza ndoki ataza kizengi ataza baba ataza aza monstre aza mama na yo ndeko moni soki oza na eloko omoni oza na chaîne na kingo oyeba valeur nango te il faut koluka bato bakufela bamama bakufela baparent bayebisa yo valeur ya kozanga mama pasi nini ezalaka na motema soki ozangi mama kolia eza eloko te mituka eza ya motu moko te bakenda kokunda ye bazwi mituka batie likolo boye batikeli yango boye mpo azalaki nango ebele obia mbongo tokendaka maboko pamba lolendo yango ya nini mama aboti yo 9 mois mama mbanda te mama na yo mama kulutu te mama leki te mama na yo onyokola ti na niveau parce que yo obengisa ye na poto ya ye babeli nyosalaki epuis l'église yango ya lelo l'église de réveil nga yango mobengo l'église de sommeil l'église de sommeil ya lelo bokoma makasi na kodivize bafoyer bafamille ya bato na baprophétie na makambo ebele tobanga nzambe ko bandeko tobanga nzambe nzambe c'est vrai changer na ya masumu kina moto te asa aso tu mabete mais tobanga nzambe pourquoi faire souffrir maman ya muninga bongo oza maman passer faut être exemplaire pourquoi nyokola maman ya muninga bongo soko monique et puis on ndeko bengisi maman so monique ozaki ready te fallait pas obengisa maman na yo na Amérique mboka o bato nyonso bazoluka moto aza na motu pembeni bino bokomi kaka so obengisi motu ana okomi lokola domestique na yo awa bana nango bazala bango mindele balanga badomestique te obengisi motu olingi motu asala te olingi motu abonga te olingi motu asala boye te bokomi kaka so obengisi bato bolingi motu azalaka ndenge ayaka azalaka na forme wana achange te eyaki ndoki
Pour le cas où il y a un moyen de changer ça. To changer ba comportement na biso bandeko basi pe mibali so moni ko oza wedite ya kobengisa mutu oza wedite ofana mutu kobenga te mama aboti yo ba parents o bazo ba même na bible zo ba question ko to si ba parents na ote za lisumu de oza ba malédiction ebele oza malédiction ebele ndeko luka nzambe luka mama na yo senga ebolimbisi senga mama na obolimbisi zongo na ndako aza mama na yo aza mama na yo bandeko na ba osunga ye ebite mapa moni tozwaka ntango ozosunga mama na yo ebi kombe bato bazolela eoka mama na nga fala soka zalaki mama na nga soka zalaki eloko bolinga ozala te mama na nga soka zalaki ebongo yo mama na yo mama aboti yo 9 mois kumbi zemi et ça les passe to changer bandeko ba congolais arrêtons de copier biloko moko boye eza ya biso te arrêtons ça esalinga pasi ntango baoyebisanga makambo oyo esalinga pasi poto c'est quoi eza fin du monde te eza fin du monde te eza grâce oye poto vana poto ya liboso eza grâce otola mama na yo ofinga mama na yo obokisa mama na yo oyo aboti yo ndeko oza na sa malédiction nzambe asunga yo okende luka mama na yo po soki te meme zemi oza nango na libumu oyebi te condition yo obotela oyebi te condition yo obotela nzambe asunga biso ba oyo toza na mitema tolingaka koyamba bato tozala na mitema ya minene parce que bato toyambaka baza ndenge mona biso te aza yo te akoya na comportement na ye akoya na bakalite na ye akoya na badefo na ye akoya na nyonso alors fo tozala na mitema kosupportaka badefo bakalite biloko nyonso wana eosala biso bien. Peace and love na bandako na bino nyonso. Bye bye, ciao.